Ezo sala pasi pe mawa komona eza na batu mosusu balingaka kimia te. Je dis bien. Eza na batu mosusu balinga komona batu baza kimia te, batu bazoyokana te. Eo sala penza pasi pe mawa na communauté na biso komona boyokani eza te entre nos comédiens. Boyokana penza eza te. Bazomeka na bandenge ebele. Mais eza na batu mosusu balingi kaka batia o mopanzi, batia o mopanzi, batia o mopanzi. Eo sala penza pasi pe mawa. Pasi pe mawa parce que biso ba Congolais tozo lingana te. Ba Congolais bolingo eza te to lingana na biso te bandeko nanga ekomi ko sala penza pasi pe mawa. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino ba comédien na biso. Je suis sûr et certain que bomoni déjà miniature na biso, bomoni déjà titre na biso. Bolimbisi po na bandeko o nyonso tobetisaka mabaku. Eza musala bandeko nanga na yebi, eza na batu ebele ba yaka pona kofinga, eza na batu ebele ba yaka pona koloba, mais eza na bandeko mosusu ba comprena situation ba yebi ke na musala nyonso stratégie ezangaka te. Voilà. Bandeko nanga lelo makambo eza na kati ya ba comédien na biso makambo moko ezo sala pasi penza pe mawa. Avant na kota na mwa mozindo ya makambo na biso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to salaka émission ya sika bato sika pe bakotaka. Bato akala pe ba mosusu bazalaka basi bakota nanu basabona na bango te. Yango na yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo ovanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kindaka, kote mosusu kaka ndenge tosalaka, talela pe heure. Soke monike no, eza nango tongo, Étoile Lune Inès TV, au senga na yo, kota penza olia petit déjeuner na yo. Soke monike no, eza nango midi, na kitoko nyonso, na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soki pe omonike no, eza pokwa, na osenga na yo, kota olia soupe na yo, na système moko kaka ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote nanga na Madame Judith Diampoviza, bambote nanga na ye moko Madame Marie-José Chala, na pesi bambote na Mama Cécile Kaba, na pesi bambote nanga kandenge zalaka na ye moko Madame Sidonia Siala, na pesi bambote na Madame Bijou de partout oyo bolandaka biso na système moko ya kitoko. La famille lelo na ye penza na makambo moko eosala pasi. Eza makambo moko eosala esengo na motema nanga te. Mais eosala penza pasi. Pasi penza ya makasi komona eza na batu mosusu de l'autre côté ba osambelaka. Chaque jour batie mabolongo na se que non boyokani ekota entre nos comédiens. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres personnes. Oh, ba mitie penza na mutu, ba mi vandisi na kiti ya bokonzi, ba lobi boyokani ekokota na kati ya ba comédien te.
La famille est au sala pasi penza ya makasi parce que denge to mona makambo ezokende na ba comédien na biso bandeko nanga eza lisusu. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo ya kitoko. Gavker aye pona lobiko na yo. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo pasi, obelaka mino esalaka yo pasi. Obelaka penza bibela ba makambo eza nango ebele, makambo eza kita mata, bandeko nanga na Gavker place solution evandi na système moko ya kitoko. Soki Monique oza déjà na ba 48 ans, oza na 50 ans, jusqu'à présent na no botité, ozo nyokwa na mabota, bandeko nanga bengaka Gavker kuna solution ya kitoko pe ya kafu eza na système moko kaka ya kitoko. Lelo la famille na memeli bino kande bomoni toza na photo ya yemoko dina na la douce, toza na photo ya tonton na biso tonton Bobo Manoka, toza na photo ya Sila Bisalu. Normalement ba photo oyo na lingaki natia il fallait ezala Mams Belvi Kandi na Irsil Peshanga na mutosuka dina na la douce. Nde ba photo penza oyo ngai nazalaki na posa ya kotia. Mais bino moko boyebi kaka bon. Totiaka o totie na système kaka ya bien. Nini ezoleka? Pourquoi lelo na ye na bango? Pourquoi lelo na lingi na lobela kaka Sila Bisalu, na lingi na lobela Irsil Peshanga, na lingi na lobela Belvi Kandi, na lingi na lobela dina na la douce. Kane na lobaka chaque jour, soki ya koloba eza na koya koloba te. Mais soki ya koloba eza la famille, en tout cas, nazalaka na choite, il faut kaka naya na loba pour que esala malamu mingi. Et du coup, to ya kovanda ka boye lobi, to moni kaka na page ya Mams, atie photo ya Irsil Peshanga, atie photo ya Belvi Kandi, atie ki photo pe ya Dina na la douce. Kotia ba photo na bango wana aye kokoma to travailler ensemble pour na kotombola théâtre na biso. Yango message atia ki atie ba photo na bango nyonso. To travailler ensemble pour na kotombola théâtre na biso. La famille. Tango asali ka boye, komi na ye bongo atie ba photo bongo. Allez, eye ko sala presque une affaire ya ba 30 minutes. Bino moko boye biso déjà tozalaka mbangu to umelaka te. To umelaka na biso te. Déjà na biso na ba kroni mama mosusu na ba kroni papa mosusu. Na ba journaliste mosusu ka ndenge ezalaka ba monaki déjà message mbala moko après 30 minutes to yaki komona
message wana ezalaki lisusu na compte ya mams te na page na ye ya Facebook te ezalaki lisusu te déjà ebele ya batu bamonaki message ya tant de personnes oyo bazwaki kutuna ba capture ta ndenge ezalaka. En tout cas personnellement tant na monaki bongo en tout cas na sepelaki c'est parce que nazaki na tenté ya koya kosala émission kaka lobi na butu wana lobi na mutu yango na yaki te mais tango ka na monaki la famille en tout cas j'étais totalement et encore contente. Je m'étais dit oh finalement ndenge zaboye kimia ekomi kokota na kati ya ba comédien na biso parce que lelo oyo soki to tali makambo ya théâtre to tali na makambo ya maboke oui eza na ba mbutu ya mike eza nango ebele tokoboya te mais mbutu ya minene eza na kote ya mams na ba comédien mosusu ba comédien o ya minene soki totali ba comédien ya minene ya basi toza na basi 4 ya ba comédien o ya minene tobengaka bango ba boss lady toza na Belvi Kandi toza na Ursule Peshanga toza na Yemoko Sila Bisalu toza na Dina na la Douce bango wana nyonso baza batu moko ya minene bandeko na ngai baza ba boss lady mais ba o misatu bayokanaka na bango tomonaka participation ya Ursule Peshanga na ba film ya nani ya Belvi Kandi tomonaka Ursule Peshanga na ba film Dina na la Douce pe akenda ko jouer pa ya Belvi pe akenda ko jouer et pa ya Dina na la Douce. Donc entre nos 3 sœurs bayokanaka na bango makambo ezalaka te mais ba 3 sœurs wana bango nyonso misatu bayokanaka te na Sila Bisalu toyebi te makambo nini eleka kuna parce que dans le passé Sila Bisalu na Ursule Peshanga bazalaki ba pure camarades bazalaki penza ba camarades otolobaka ba camarades ya solo et du coup kaboye eye kokata Belvi Kandi na Sila Bisalu wando solo na bango bien problème ezalaki te ata mukete et du coup kaboye toyaki komona mbala moko makambo yaki kokata ya Dina na la Douce tokoya koloba après sortie ya Michou ne place o makambo e bandaki ya Dina na la Douce na mams toyebi te Michou wana kenda koloba nini ngana bino toyebi te mais comme on a message automona ki lobby personnellement en tout cas la famille na sepelaki nga moko na lobaki en tout cas gloire au Seigneur parce que oyo to bandai ko luka pendant ba moi oyo ba ne onyoso finalement ekomi kokokisama gloire au Seigneur boyokani ezala tango toye komona kaka affiche wana to message wana ezalaki lisusu na page ya mams te toye komona batu oyo batombolaka mams batu oyo basalelaka mams ba émission bayaki koloba ke non ndenge eza boye bayaki nde ko pirater comme tia mams eza na mutu moko soit disant ya famille Libota nde akendaki kotia message wana balingi ba pirater ba mususu kutu bakoti balobi no balingi ba pirater nde chaîne ya mams chaîne na ye ya YouTube yango wana bakangi mutu wana aza mutu wa famille Libota Congolais toluka kimia boyebi mosusu bo mitia na place ya Sila Bisalu bandeko ngana lobaka toujours chez Etoile Nines TV nazalaka awa teke naza famille Libota naza dynastie o naza Peshalov o naza Abakuku ngana nazalaka nyonso soki na moni ya koloba eza na koya na lobi naza mwana nzambe place nyonso akendaka amemaka kimia nga naza mutu teke na kota ba mbutu moko eza na mutu na makolo tete parce que ndenge toza boye vanité de vanité tout est vanité makam nyonso to sala na se ya moi to zela to yeba ke jugement na biso ezozela biso na lola parce que ndenge toza boye to yeba kate jour nino kokufa ko yeba te peut-être yo na mutu na yo koloba na sala mbutu na nga ndenge na mesana ko sala ba mbutu na nga sur les réseaux sociaux lobby après lobby bien dans 2 ans na kozonga kana changer peut-être 2 ans wana okozala lisusu te
peut-être 2 ans wana ezalaka okozala na yo lisusu te okokufa na yo sikoyo soki lelo nzambe apesi yo opportunité wana c'est le moment profitaka. La famille soki tozongi totali bien makambo ndenge ezokende tomitia nanu mosusu na place ya sila bisalu esalaka ye pasi aza mutu. Imaginez la famille ovandi oyebi ke naza na bandeko na ngai ya basi oyo peut-être soki tobandeki kotravailler ensemble na minute oyo théâtre na biso elingaki ekenda liboso mais tozalaka na bango ensemble lisusu te tosololaka na bango lisusu te. Bandeko na nga esalaka pasi na kote ya sila bisalu qu'on se le dise la famille tomitia na place ya sila bisalu mosusu ataka yo ndenge eza boye oza na musala omoni ke batu nyonso na musala basolisaka yo te oza neti oza na kwa na yo moko oza kaka na famille na yo nde esutenaka yo me na musala batu basolisaka na yo te. Bandeko na nga esalaka pasi pasi penza ya makasi eza na mabilo mosusu mams akoki jamais koya sur les réseaux sociaux aya koloba ke non ngana bandeko oyo toyokana tala boy akoyaka pe koloba ngo te eza bongo mais na kati ya motema en tant que surtout mwana nzambe esalaka ye pasi penza ya makasi. En tout cas nga ba poste bongo eza ba poste o na bandeda ya ko s'attendre ke non peut-être ekozala na bandeko na biso bakuku mosusu o bakokota baya penza kotombola tout message wana ke non mamsa lobi makambo asalu il faut bayokana na bandeko na ye mosusu il faut bayokana bandeko nanga boyokani eza eloko moko ya makasi omoni soki bayokani lelo kane tomonaka film ba Nigeria na biso ekendaka na ba pays mosusu balobelaka ngo partout dans le monde balobelaka film ya ba Nigeria bandeko nanga ekozala même chose na ba théâtre pe na biso soki ka boyokani ekokota soki ka kibomoko bandeko nanga ekokota soki kaka kibomoko ekoti na ba film ya bandeko na biso ba congolais. Je vous dis la famille film na biso eokende musika mais biso soki tokoya kaka na ba comportement na biso wana ya koya kopanzaka batu ba comportement na biso wana ya kolinga kaka to panza oyo na oyo la famille tokosunga bandeko na biso te. Mams ba pirata na ye compte na ye te ba pirata pe chaîne na ye te eza ye mokwaza mutu la famille aza mutu s'il vous plaît totika makambo to sala to sungaka bango te pe to sungaka mams te ba oyo ba ndimaka to ba oyo ba puyaka keno ba Belvi Kandi ba Exil Peshanga ba dina na la douce ba sololaka na mams te. En tout cas la famille na ye koyebisa bino ke bo sala mabe penza makasi toza biso nyonso ba congolais to lingana musala nyonso ezalaka toujours malamu mingi oza na mwa collègue na yo moko akoyebisa yo sala boye kota boye to kota boye to continuer boye ezalaka bongo bomoni soki totali ba Belvi Kandi ba dina na la douce na ba Exil Peshanga ba mipesaka ba idée ba sololaka ba mipesa na ka ba idée penza ke omoni filme na monaki cameraman na yo wana afilmaki bien te tala utiliser nanu cameraman nanga to cameraman nanga azana camarade na ye pa yebi musala babilo kwa bongo sa mosusu akoti kozala zana mwa idée moko boye ya film asika mais moi ba idée mosusu e manqué abeteli peut-être soki Exil Peshanga abeteli soki Dinana abeteli soki Belvi bango nyonso bazana ba expérience ya kokomaka ba film bazana ba expérience makasi na domaine ba film bakoki koya basungani siko na côté mosusu mams aza ye moko azana besoin ya ba collègue na ye pour que musala ekende liboso. La famille botika makambo bo sala eza bien te to memaka kimia to encourageaka bandeko na biso ya basi bayokana ba travailler ensemble mais dans la main l'union fait la force. Partout où tokenda katana l'église bate ya kabiso que l'union fait la force. L'union fait la force la famille. Totika ba makambo oyo tokomi komi kotisa. Ezo sunga mams te, ezo sunga pe bandeko mosusu te. S'il vous plaît la famille.
s'il vous plaît ba oyo bo encourageaka ke non mams asololaka na oyo te biso toza bato ya mams biso boyeboye en tout cas bosala mabe mpenza makasi eza bien te ndenge toza boye tozala bato oyo ya koyaka koencourage ka ndenge tomonaki baposte biso nyonso toye toloba te ke non bapirataki te toloba kaka oui mams c'est vrai aoyoka aza isolé ye moko aza besoin na bandeko na ye. C'est vrai, aza na ba camarades, aza na bandeko na ya famille mel na bandeko musala aza na bango besoin. Ba onyo so ba jouaka epa na ye. To yebi ke aza na batu pe aza na ba nini. Ba experience makasi na côté ya maboke. Toza na ba mama Via, toza na ba mama Teresa, mais aza na besoin ya batu o ba komaka déjà ba film, batu oyo déjà baza neti na niveau na ye. Aza na bango besoin. Aza besoin na bango s'il vous plaît la famille to memaka kimia yango na ya kosenga surtout na bandeko nyonso o balandaka Étoile Nines TV de partout o bo landaka biso s'il vous plaît la famille bisika nyonso bozali ka ndenge to boyebi prière surtout to tiaka bandeko na biso ba comédien na biso to tiaka bato maboke na biso na maboko ya Nzambe Nzambe alola atiaka kimia parce que mokili ndenge toza na se ya mokili oyo eza na bandeko mosusu ka ndenge bamonaka bango basaba ya kopanzana eza na bato mosusu basepelaka na bango bapanzana na bango ka bongo bato mosusu baosepela mais biso neti ngai na kote na nga nasepelaka nango te nga nalingaka na nga kimia ekota entre bacomédien na biso kimia mpenza ya makasi ekota bayokana yango ezalaka prière na nga yango mpenza nasambelaka chaque jour ezaki Nzambe kotisa penza kimia entre nos comédiens bayokana koyokana penza ya makasi ekota ekozala malamu mingi parce que soki bayokani musala pe okende liboso mais soki koyokana ekozala te bandeko nanga musala okende liboso ndenge nini ata binomeko ekende bisika moko te et ovanda ka place moko. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV, grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci de partout au bolandaka biso. Toye koyebisa bino ba merci mingi makasi. Ba merci mingi na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile.